ba maman, bonjour ba tata, bonjour bandeko. Ngai nde Jean-Pierre Pipina, nyangala $4 musenzi na diamant. Oyo, ozo yoka ba audio nyonso, ba video nyonso, bazo seka ngai. Pona maladi nanga. Nga na botama pauvre, na mama nanga pauvre. A polisi nga na pasi. Nga na za mwana na kola na yolo. Mais tant que na monaki pauvreté le kaki na mama nanga azala kaka maladi. Na landi baninga to bandaki Mbujimayi. Après na kei na Angola koluka pour un jour na komisa mama nanga pe bien. Mais lelo vidéo na ngai oyo nazo yebisa bino eza ya suka. Ngai naza maladi. Nana problème ya greffe de foie. Naza na problème te na ndenge batu bazoloba nazo manje non. Ngai na lukaki mbongo na pauvreté nazo ba mbongo na somba bandako na Canada partout naza na ba bien. Mais problème na ngai ndenge bomonaki nazo lela na bengi moninga Didi Kinwani na mama Mbuya Angel pona yebisa bango likambo nanga naza nango likambo naza nango ezali po na expliquer ye lere tozalaka kosala msala na remetaki mbongo nanga na moninga Ignace Moleka na leki na ye Wivine Moleka. Mbongo nanga nyonso total 280 000. Depuis 95, ça fait 27 ans. Alors, lokola na komi maladi, besoin nanga ngala zalaka na eta boyete. Famille Moleka, eza famille nanga. Baza bandeko nanga. Mutu nyonso abenga nanga Pipina Moleka. Po papa Moleka, liboke alingaki nga mingi. Na mama. Soki na benga ki Didi Kinwani. Soki na fondre. Ezalaki po l'air maman Mbuyi leki nanga mwasi na Didi Kinwani. J'ai vu Didi Kinwani après 16 ans. Na maman Mbuyi 21 ans. L'air na moni bango. Pipina ndenge nini ukondi boyi. Bango ba fondre ngape na fondre na zalaka motema makasite. Ezateke nazole la pasi. Ou ndenge nini. Na maladi. Naza muntu l'air na moni baninga Didi Kinwani nazole la. Ngape na bandi kolela. Mais les razo filmé na yebisi yende koko filmé te. Naza na émotion. Alors, mais na yebaki te ke akutia ngai na ba réseaux sociaux. Mais problème nga na bengala ki Didi Kinwani ezali pona ndeko nanga moninga nanga Ignace Moleka. Ça fait 27 ans na pesa ye mbongo nanga. Na ye tokendeli koteka diamant nanga. Biso mibale 200 000. Mususu tokendaka na leki na ye na piscine na teki mbongo etikali 80 000 tozo bombelo na compte. Eza leki nanga Wivine Moleka. Ezali likambo ateke toboya po aza maladi. Toza bandeko. Ngai na poko mema Ignace ndeko na justice te pona makambo. Il faut kaka conscience dans mon thème malamu ya eta na zanango po ba penser quand même na nyongo umeli na misalisa na mona maya mwasi nanga na bana nangai madame Gisèle Pipina Lopez na Marc Olivier Pipina na Junior Jean-Pierre Pipina. Bazala bien. Attends les autres zamba zwinga. Quand même, nazala déjà, na se faire traiter. Alors, na sengi, Nzambe a touché mon thème ya bande konangai. Famille Moleka. Bape sangai mbongo wana.
pour nakende kosala greffe na ngai. Alors, babiloko nyonso bozo yoka, eza bato mokili. Oyo bazolo ba likambo ya Jibe Mpiana. Jibe Mpiana zaleki na nga, tolingana fu. Soki na ana likambo, na kotouche ye. Tanke na bengi ye te, naza na likambo ya komandi epande na ngai te. Soki pe alingi kopesa ngai, akopesa ngai, ekozala ya bino te botindika ye. Me ngai problème na ngai eza Jibe Mpiana te, aza nga. Nazo senga famille na nga. Ignace Moleka a lembisa motema mbongo eza salite ya maboko akoko linga te nakufa parce que naza malade po bana na ngai Gisèle Pipina na ba garçon na nga mibale Marco Pipina na Junior Pipina batika